Les bandes. Ngai, na mwana nga moko. Soit balo to quitter so toi. C'est ça. Quitter te. Babi c'est tu as moko mbali musum ta boti sur bosco ça. Papa, exacte so za fimère de prékiti. Muna, député wana. Est-ce que ko balisa mwana na muta pousse? Jamais abalisa mwana na ye na mutu oyo keno aza na possibilité. L'ambiance to fi des boules. L'ambiance te. Femme d'affaires ya makasi na ndenga solo. Oza na idée te. Na kilelete. Kilelete. Na misapite. Te na misapite ki bo mwasi. Mwasi pena nde sana kati. Ba solde bino. Ba solde biso ne lo te ba okosa ba bandela. Ba bandela. Ba bandela calcul ba okosa. Ngane na bongane na zabo muna. Mama nanga botinga tangisinga akomisika na age na za oyo yo mobile bala ce qu'on a bi prédote ya pamba mais mobile il faut payer $700 $600 mais l'état comment dirais-je jamais l'état ko katali comme na mkusu te que non $500 non jamais tala non ndena za ndena za boy ndena za boy sangai donc nazanga lokote donc nyoso naza mwasi na kata basi ata yo moko ko tala nzoto ce que la na $500 jamais ezala te 500 na balo boy papa ko meka ko tkocha makolote universitaire que je suis tel que mon père m'a fait étudier à dépenser quand naza botanga bien kozonga bien na mi ce qui député wana alobi makambo wana à revoir po ye jamais kozwa mwane abalise na mutapus donc parce que ma moto yoka donc epesa biso ba fi kanda makasi so bo tula batseli lo mo be 500 bo boya mutwana wasi vraiment que non mwasi lo kwanga ko tula na ko tula te na tula na ndene bo tula yo ba kiti bino ba 500 lokuta est Merci beaucoup na bande ko tout ba occasion ko tala émission na biso na 3W Congo France. Merci na mon boss monsieur Didi Pumba ko tala biso na musika. Merci na Pauline Ngengo kabeza ka éducation et akabaka na éducation. Na question bote na musika ko tala biso faut sentir moi si capacité moi si. Yé azam mutumo fa yo ça na gouvernement na biso po atana na comportement kaba comportement ko aider na question bote na musika na ko bo santé mami milinze motema tous pepele ya mbetolo bato apesa so conseil mami milinze motema tous pepele ya mbetolo na ko bo santé papa Léon Banze Ben Mot ya mama Lili na pesi no bote na musika onje diko lelo nazana ba fille mi balé a moko a uti Côte d'Ivoire moko a voyage ba voyage na ye mais lelo tozana ba na plateau singa funa ya mbaba libala pe kiti ba solde ba lelo soko moni ke na makambo ye lelo ke so moni ka mwasa okisi 40 50 po seka na bino ye po ba solde za ba $500 na zuna ngayo na mboka 200 na ebite bande ko lebisa basi tozala bango baza très fâché na idée wana na ebite po ani muna po yamba kaka biso ndeti nganzo to nazango na pesa onikola $500 po ngana nunde ba kamwisi ngabi ngani na boye po mobala ya pesa no lettre kaka ya pamba 400 lettre kaka ya pamba 400 bon ce qu'on libala ba pesa nga 500 on eza bango mbalobi toujours continuer na biso Pauline Ngengo na bango bonjour ndeko na moi bonjour vraiment bon nani comme na Coco Chomba uti non tu Côte d'Ivoire malgré na kanga na coronavirus kuna Côte d'Ivoire na confinement mais naza siko na Kinshasa ngali ngaba preuve la prière Côte d'Ivoire la monsieur so passeport ba misuba lukuta misa déjà des passeports moko ya nini na uti vraiment Côte d'Ivoire tout d'abord dans l'accès à Côte d'Ivoire pour ils avoir preuve à l'appui na uti penda Côte d'Ivoire na uti penda mboka ba ivoirien na la bête ni soni yango donc je viens de là quoi si toi tu veux comprendre il faut voir ici tu as quel problème je viens de Côte d'Ivoire voilà celle ici c'était pour Inde j'ai déjà voyagé pour Inde j'ai déjà été en Angola tout ça là donc c'est ça c'est mes 2 passeports que j'ai avec moi. J'ai vraiment marqué moi makambo. Non moi ça makambo fille d'affaires, toi fille d'ambiance, toi fille de boules. D'ambiance te. Femme d'affaires ya makasi na ndenga solo. Ozana idée te. Kilelete. Kilelete.
te na misapi te kibo mwasi mwasi pena nde esana kati basode bino basode biso lelo te baokosa babandela calcul baokosa na ozongela oka bandeko na biso basi baokosa. Bonjour ndeko nanga. Oui, bonjour mon artiste. Oui, Vin. Kala moïte donc je suis de retour quoi. Donc je suis là. Après Boaza, Frédéric, dozongeli biso skona ki. Oui, nazongi parce que ma moto yoka donc epesa biso ba fi kanda makasi. So bo tula batie mle lo mo be 500 bobo yango twana. Wa sûr vraiment que non moi si lo kwanga ko tula. Na ko tula te na tula na ndeni. Bo tula yango ba keti mle ba 500. Lokuta, est-ce que ngane na bo ngane na zabo muna? Mama nanga botinga tangisinga akomisika na age na za oyo yo mobile bala ce qu'on a bi prédote ya pamba mais mobile il faut payer $700 $600 yo moni mama pe ba boya député la seka na raison ya ko lobaki muna député wana est-ce que ko balisa mwana na muta pusu jamais abalisa mwana na ye na mutu oyo keno azana possibilité keno jamais oyo kate na monde neto vivre boko mona keno mutu mo aza mbongo na ba possibilité na ko linga jamais mwana bala mutapasi siko biso ba oyo ba to fama pauvre ba malheureuse on se comprend oluka vina passe ko lena passe ko lata na passe ko tanga na passe ale bobi misabiso ke no te tala soit disant nani député mo boye abimisa sujet mo ke non tala o loi na bien ba jeune non ba tang ba classe ba licencié ba graduat siko na minute yo baza wapi est-ce que nabi atako to babi ke no biso ba so na $500 muna ko ba na $500 siko to liani parce que ozana $500 ozana ngote ozomona ozana ngote tango no idée na tango ke idée mo ebimi ke bo kiti na bino talo donc ba komo solde bino 500 na mboka 200 et ça yonde et ça le sengo ke ngapi babalanga jamais na sepela na ngota muketa mobali tanga bala mwasi na tala no capacité mwasi na ndenga zale valeur mwasi na mobali na valoriser mwasi jamais l'état ko comment dirais-je jamais l'état ko catholique na mukuse te no $500 non jamais tala no ndena za ndena za boy ndena za boy siko yesangai donc nazanga lokote donc nyoso naza mwasi na kata basi ata yo moko ko tala nzoto ske kela et na $500 jamais ezala te on comprend la jina na basi donc comme le cas moi débat mo na banzela $500 500 ko basi ba boya la ba mama ko ba tonta pe ba linga ngo fort nditinga boyeso na ngolo ba la ngala 500 bo songa na 500 na balo boy papa ko meka ko to chama kolote universitaire que je suis tel que mon père m'a fait étudier à dépenser quand na zabo tanga bien kozo nga bien na mibenga makaro de la chance makaro de la chance makaro de la chance passer pas kota ba viser kota fille de la chance aboniko masinga baloketo boniko ata yo moko papa nga dépenser maman nga dépenser yebisanga ka omoni ye ce qui député wana alobi makambo wana à revoir po ye jamais kozwa mwane abalise na mutapus batina bana bata pousse te bon musora da muta bala muta $500 muta papa omoni $500 wana peut-être ngaza murega muswahili peut-être na biso nzoto fort papa nzoto kayango nde makambuti nzoto te siko na sani nzoto nde makambu na peut-être na biso faut pesa $300 bala so mitwangulu ngombe mibale so yo elinga $500 to vivre ndeni basali bien basali ndeni yo kande basali te to ke malemba basali boy wivin muta a pesi 500 mais na biloko nde eza mwa likolo biloko osenga mwa biloko otia muna ba préciser te balobi que non il faut mobile fa bala mwa $500 eza bongo eza te que non pona biloko so pona nini te na sens te na bino premièrement no faut no ba pesa no ba jeune garçon na biso ba jeune na biso ba misala eza de $500 ngo zango wapi obi $500 na miso komi kombe na franc mais c'est belé et c'est belé makasi c'est belé pour no boya babalo na 500 non na ndenga tolo na ndenga to $, eza déjà élevé on se comprend et ça montant moi élevé makasi par rapport ya ndenga to so vivre yo so babalo pour combien nga na bitu so tanga na sone muna non nzoto kani bon atala nzoto nzoto te qualité mobile azala mo qualité na comportement na za bien na ndenga na za na bataille na nga na za bien nyoso donc soko ye ozana
nazanya so normal na ebite so bilela ki so pe émission Alexa bon osiko nazanya so normal muna nyonso so sala biloko nyonso ndoto esala eningana siko na bia idée oyo ezala ngo bonne idée ba na biso na basi na so bo motula age mo vanda na banda ko vanda même so mo ake mwana fille mo ba 35 ans fille mo 38 ans fille mo 32 ans attaché amiso attaché bango kaka bo ido ko boyango mina omoninga elo boso na opeso exemple moko omoninga koko choma ndena za na préciser bien makaro de la chance na uti Côte d'Ivoire na mbo na nga mote mobali ndalinga nga ameminga na Côte d'Ivoire ozo comprendre mobali la meminga na Côte d'Ivoire mon frère mamba sala nga ondima te mais mobali ana bilo na nzoto ba science na ye ba sirène na ye a sala ka netka abwaka kana sens que akese masbe pour pese ba mbongo na ye so nzambe te menazate ozo oh 3 ans ko 3 ans kata Côte d'Ivoire 3 ans na Côte d'Ivoire congolais to mutakuna aza ivoirien siko yebsaka na minute so na vana nge pa so yebsaka na tula to ba banga te pona mbongo eza cher te eza pona bongo te ba comportement mibali ndeza mabe yo ba otulisa ba fi neti na minute so nzu décision ba la soutenir yebsaka na za na tika na ndimi na vana ndumba to ba banga cher eza des comportements mobali ndem te salinga na mivandi sa na ngotanga ndo sala bongo yemo amdo milobelani yo lingi nzoto to ndeni alo bakeno. Le sexe c'est rien, il y a rien dedans. Bilo ba congolais bolinga sexe mingi liba les sexe, c'est sans sexe wana. Na bite que les sexe soit ndeni mais sexe contribue à kana kata libala. Tetango vanda mbala. Papa liboso na ebe teton na yo comprendre mona mutoso na ndia bomanga. Ndena ke ba prier ndena za ndena za. Na vandi, ayo sanga na tuli. Ndenge ni tozonga boy. Oh, na se retrouver ba ko zonga ka. Ayebi na zoye pona boye ki makam na ye jamais la kola na mbali un mois na ndako simba ngate so simbi a déclarer so ka nga simba loba yo lali pe na ponge a koti ka wan za violté eza bolingo eza la bongo eso na zui décision na vai na nga boye sanga bo bala na $500 au kosi boko sa bon revoir ya go besa moi na $500 pour ni batinda bana étranger bo mona tende ngokoli boye orotula na ona mutena $500 na kuno kutana libabe mobalo baleni aza mutaba ba science mutama mabe mais ndenge okoli boko tala pétin 500 payé na ki na ngaka elo te na tulité le panier circule encore chance c'est toujours zaka na kufwana kondima nazana fwana kondiwa pona bina nazali ajini papa bon en fait et dépendre na ht otu na âge na otu na âge na et dépendre na art na yebina nazali na yebike na obala kokota ba science po nazana ba science te na menaza mwasi ya Kishasa o aza mwana kini nazande naza na obala omoni ye aza étranger akei mais na mito tolo beli kamba $500 merci to continuer bo comprendre histoire o elekele par rapport à mutu moka voyager trop mais o yakute na Côte d'Ivoire donc to betali solo pa pesi moi passe na mo na mibase belé pe lelo ba mo ba ke mibali yo pozo kwa mobali oui na suis quoi kuya vraiment kuya makasi ya mano lesbienne naza lesbienne te non naza fille simple donc mobali na linganga mobali ne fa linganga poto fa na ye ba fille lelo ba ko ba lesbienne ba ke mibali ba betsa biso mitu mibali ba sala biso boye eza pe ya solo baza bazoba ba maele te mobali so betso mutu fanda kimia et simba non oko concentrer au fandi na kimia et au simba oso comprendre place nini so bolingo esali mabele tinga mi cho bolingo Côte d'Ivoire esalinga mabe na ozo bolingo Congo bolingo Poto eloko remplacer bolingo ezaka bolingo pesa ika bongo babala ki on a 300 na ndeni ya to vanda ya siko na boyango makasi ba le otilo mais c'estaki ya radia on babala ko na combien c'est aki ma robala kuna Côte ndeza boyko ezakutu tongaki nde to balana na combien na $20 parce que ça il est fartir à ça la présentation ça il est fartir apesa $300 à Kanga Lupon ça fartir à biloko nyonso il fallait qu'il apesa ba komela ka $5,000 avec ko déclarer ti na $2,000 $5,000 bo okela ta mbala ngoma donc maona bon rose quoi papa izango rose quoi te mwasi na ye moni na mukili on est to vivre bo so ko bala lingi apprécier abika no mwasi wana qualité ya boye moni mbane baba na biso batala qualité mwasi na capacité bolingo aza nango oso moni neti to basala ko présentation ni bo on produit ba pesa combien bonga mbali nanga
tanga yako près de ex homme nanga donc ex comment dirais-je muto abasala ka muto asala nga geste to boyana to sala combien no ba vérité de matcha combien vérité vraiment donc ça na kosa hein ataka $500 ebele bongo baba ko bala 500 pete 500 pona mi balo banora basi o bazali ozo comprendre mi balo banora basi nga banora nga famille sepe là ozo comprendre no ni sik ozana ngo po apesa bongo nga bakopesa parce que omoni mutu na mutu ana étoile na ye ana ba niveau na ye na ba qualité na ye on se comprend sokola ba maya kamba maya mabe côté nzambe ka to sambela lola eloko te muna eloko te prière quand to sambela tonga midi po nzambe salela nga nzambe na lingi na bala nzambe na ngala sa omoni zana bolingo ndezana zaka soko simpete simbite mais abimi $500 na ye na famille moni on se comprend mais lelo tolo bani obala tie poa à quel linga moi mususu na fandite na saka frère chéri junior communal muna na koloba âge nanga te mais tango omona nga déjà âge nanga omona ozananu nazananu ozananu la vie continue non ezana na 50 ans ba make up eko samina na balanti puta na cha make up te cameraman zonga nanu na cha make up te na za normal beauté naturelle kama rouge na tie potala kaka lèvre sala ka mutu merci batebele balanda biso na kata 3 Congo France bo comprendre zimo ba fille po et ça ma débat na kisasa awa malgré pendant que ma ba Congo il faut na que ba Congo pe na ko ba fille ba po na ba Congo ba bi dessin bino 500 papa omoni muta mama na ya boti mutu aboti mwana on se comprendre akolisi to ça ko babilo wana te ba ko kalisa ba nini wana te on se comprendre mais mobali o alingi mo sina fo honorer mo sina et ça te que no ko tangisa te ko kola te parce que moi ça tanga bra fa za ndaka libala on se comprendre ça tanga ma fa ndaka na bibo quel que soit les cas quel que soit les problèmes il faut ka faut ko tanga libala loba que nous a destiné na hote mais ndenge nzamba sala biso moi si fo za ndaka libala osomona je préfère appeler le ndengo boya na mbali musu pas balio oui faut na bala na combien nga bon et ça dépend mon ballon la coûte une capacité possibilité na bon ça na possibilité tabi que c'est bon na tu as $600 te a oya pété nga go yate faut bandela no dossier a go yate a go yate c'est 700 papa ozo matano pamba journaliste papa tika do bo mona pamba 700 po boy e ko simba te tout là ngaso na 800 boy na ko tout là omone zana moni mo balo li mo sina na famille faut aluka que no honorer mo sina omoni mariage eza valorisation ya nga na mobile nanga ozo comprendre muna soko yo bala ngo na $500 ozana na valeur te tala kuna famille ba famille des alats aka mbongo abe maman calculer yango ezala no ka bongo mais soko bika na to babika no te muna yo bala mutente bona $1500 mo $2000 et ça va bien valeur na yo moko na cap donc peso valeur makatango oyebo papa muna yeba peso kiti ofandi on se comprend ezala bongo merci to continuer à la BCBG to continuer tala koto to continuer ndenge ezala kaka merci na poli ngengo merci na mame milinze mamotema tous pepele ya mbetolo batebele bazwa ndabisho na momo na ji ba fille moka uti Côte d'Ivoire moka uti boye et ce kenda pe na mobali no ta fête mo na kata Côte d'Ivoire na kenda na ete a mobile mabe parcours pe bosala te na sel parcours na ye oui atambusa ngai na ba supermarché atambusa ngai na ba place marché ya munene na Côte d'Ivoire Cosmos ya ba supermarché munene donc Côte d'Ivoire va na via shop ba kuna temps déjà rafata kufaka na yaki après Didier Rafata kufaki parce que naza ba photo place à tombe na ye place à kufelaki na kangai ba photo na yebi na bi place à kufelaki na kenda tie pas Bob Marley moi mbalo yemba bon en fait ba mission bango ba rasta wana so il a dupté za Bob Marley je crois na komatiku na tonganda kunena gom na keiti na dabe angoni balekaz eza place o papayaka place papayaka na komati na balekaz na kenda bamboka na bango ebele na tambola en tout cas nazaka ingratité na pesa ke merci parce que atambusinga na Côte d'Ivoire mwandambu atambusinga vraiment mwandambu na Côte d'Ivoire en tout cas naza reconnaissante mais le quoi simbité panier contre donc les paniers circulent encore donc chance c'est sur liboso nazo zianzamba ça miracle mais en tout cas $500 bon revoir pour na ebike Côte d'Ivoire kuna darinda ka fort bon en fait Côte d'Ivoire babala na bango nde biso na Congo to bala te
mais nako se comparer na Côte d'Ivoire. Bon, en fait, nako comparer kasu kuna facile hein. Jamais on nako comparer ngo esi facile. Bango baza bango biso to abiso. Merci bango baza bango biso ba biso ngo bakisani ko biso lobi ke o mbongo wana no esala nini. Muna na yo bisayo elo moko na ba kuna mona sali calculo 500 na. Non, muna yo kanga na nde na yo bisayo. Yebisanga nanu bongo biloko ne batie $500. Siko biloko mobali o asombaka pour na famille. Asombela maman, asombela papa. Écoutez combien. Et là dans bongo belé. Oso comme elle ka daba 1000. Tabolonga sumbonga kolamba na. Tabolonga sumbonga kolamba. Kolamba deke ndaba 1000 andi. Kolata na mwasi, kolata ya mobali. Wana to teno à part. Eza dana mame belé za ka wana libele za mikate te no lalo la muki $500 te jamais. Libala zelo mo boke non eza organisation ba tiaka 500 par rapport à Nima atala ke mobala bandaka asombelo loko lata salle jamais eza na sens te yo ngira mbongo leza likolo ka sala pamba salle pour louer nene kiti nango na couronne kiti nango 600 700 jamais salle père que non mobalo alinga kayo na mutema ne mo mabike bona honorer moi si o et ben d'aba $2000 et ben pas $2500 moi yo Shakira to bien Shakira kutu te mobalo alingi yo na mutema ne mo honorer o kaka donc ça complication dépend na longola za idée pour na ya pe no mega te ba 2000 3000 oya pe te mais oya zali oya pe na bike bon moi sinanga c'est leur capacité na c'est leur qualité na ninga zaleli comportement OK kolamba kitoko taille kitoko beauté kitoko kumisa na zela na okumisa sala $2000 otie plante ni zonga no tala mone kabelo original mone za epumbwe nene loko $100 tala et puis coupe mona tika buzoba combien na somo $250 so bo fandi na kota te la qualité mama so moi so lingino kaka asombelo kabelo mo ba 30 50 osika wana o za 200 we bo libala ba ila combien franchement bese bejo okende na ndimite okende place 250 na okiate no yate ah kaitela ka pona nzoto non qualité de quantité de yango compter donc so za ngo te okopusa na te donc ba o ba pusa na bato ba nango oso comprendre tout ça la sko boy musu ya sala ki bongo ba 500 na basi ba bota so za so bota okuta eso bon eso bota na yo siko mobile mdeze mayo lingo ape solo combien 2000 peka kitaka na 800 non na ebite so comprendre mobile mususu ngana na bato ba honora bango abota na ba $2000 $3000 abota ça na bana 3 wana piate moi des mystiques bato bazali o honora bango na bambongo wana moi susu pa bota na epete mais ba epe na ba $800 ba bana na baluba bazala na bango boze koloni ngana mungala mswahili wewe bangala munatika barega na mutakindu oui na mutakindu kutombana na subi somo wapi bon bodo na bandeko la bisa basi siko lelo bo tala siko caméra okoloba nini na président Fachi par rapport au singae par rapport ya ni ba loi o ba longolango to batikango bino omoni kusula na bon nga pe na ngina loba elonga ngina loba no ezabo bible lobi na biso to kota moi bible ndam po malgré biso to aka bato yebika bible lobi celui qui trouve une femme trouve le bonheur nanga ezani papa nanga tangi singa éducation papa nanga pesa na on transmettre na bana et on des bonheur à part ça na peso kimia makas alors ya on ngina na loba en tout cas réduire pour ne loko wana réduire ngo makasi to ko bana ba $500 te parce que ba éducation surtout dans une famille so moi ça mabe ba no ba za fouti ba za elote obota ba kuluna obota ba escroc ba aventurier mais so moi ça na bagage intellectuel à transmettre on a bano toza basi na kata kishasa o toza ba intellectuel a basi ebele mais ko ça biso bongo te en tout cas wande to boya ngo yope député na biso boya bongo. Merci. Donc continuer na biso 6 na biso oui vino ko lobani ni ko bakisani pour na président Fachola président. Oui na pesi mbote na vraiment na président na biso donc tolinga ke moi trop mais eloko pesi biso passe makas moi conseil moi eloko na loba pour na député de ba député na biso donc député za mo konda lobaki ba député te za ne mo konda lobaki na ndimite ke non moi na ye akolinga abala mutapusu quoi nini 500 mutapusu
Papa, il y a un exemple, eux salité. On se comprend. Donc, le col aïe, hein? A rolinga te que non moi na bala na muta pousse to muta bato ko la banzela banini babilo mo bongo. Donc akoki jamais ko ya lobi muta pousse tabiga libala tout ezala na. Simba te. On a son président Facho Koloba président Fachini. Bon, président il faut abenda no député na Mpandi a solliciter entre président na comment dirais-je na député. Donc ba solo la ba façon ana. Donc atika ko loba loba. On se comprend pas trop parler peut tuer. Donc il faut se retirer nano. Et l'homme sous on a peuple congolais. Surtout biso ba fille. En tout cas on a kanda makas. Boko me bele boko ba bula ba on se boko me bele ba bi ka moi sina kini kutu. Lokuta baso bazo honorer bango na ba $3,000 ba $4,000 bazali. Ozomona. Bazali. Mutuku d'abord na tata mostanga bali na 52 ans. Ah okosi nazo ebiso abotaka mwana moko mwana kokisi 15 ans mais mobala ya bali apesi $2,000 na micho aza une grande dame 52 ans abote sou na ebisio mobala bali na $2,000 aza na kindu mobala naza pasteur numéro 1 premier représentant numéro 1 aboto na nza basala et ma papa Sarah bote na ajni yo kwa bongo Sarah au quartier na lobi le panier circule encore ngai na mwana nga moko ba loto kitana so toi c'est ça kitate ba biso tu ja moko mbali musumu ta boti sur bosco papa exacte so za fimère de prekiti moi signe ça za ndenge moko eza oza fimère eza oza fio na botate biso zo za na valeur bo moko ba honora biso so ndenge moko batika ba venture ko ba boya bongo. Merci. Donc si c'est une émission awa, tout si c'est une émission, n'habitez pas de comme ça basso un peu bas comme ça. Tout tellement petit. Tout si c'est une émission awa, bande on a pas moulaya, on a pas moulaya. On a pas moulaya. Ah bande on a basso un peu. Ça va trop. Bata on pesant là on. Ezali papa. Ya bolinga ba 1000 ko, bolinga ba 2000. Ya ngone makamu, ya nga bien siko. Nga mabete. Donc tayo ndeza bwe, baluka tayo ndeza bwe. Tayo ndeza bwe. To pesi na bisora bon to kakoli bon, to pesi ora 900. Lokuta simate. Député na liboma. Ah normal. Bon tayo ndeza bwe. Tayo ndeza bwe, to sana bisora bwe. Yo saka na $500. On a fait 800. Hello T. C'est ça le numéro contact. Numéro la reza 0 plus 243 44 plutôt 09 44. Numéro de repère de bat boya pour la cher. Et 090 44 57 776. Coco choma makoro de la chance. Pesa tubali na ya code. Kana pesi batu sto bot muta Côte d'Ivoire wapi. Alors mbaye telongba. Na pesi ka batu nyeso to balandinga mbote na bino trop. Ba fi bo fungwa mat. Bo sanuka ba bizu ebele. Watu so balandinga. Je soute. Na zakaka. Na zakaka. Ta bendio nyonso, bendio mam. Kanda $500 na zakaka. Merci. Na yo ma fona ya bonne émission. Poza makambe bele ya rolobo bisinga yana e bangi singa fort. Ba mobali moko boye. Ada ba science ba nini ya bendio makamutoni. Pesa numéro na. Ouais, numéro na ngeza plus 243 82 78 50 762. Plus 243 82 78 50 762 en tout cas. Bato baza pour ça ba conseil ba fille soutenir ba fille moi mon keto moko nga ba salite ata ba salili merci merci ngala bido merci okoko ba fille nde ba lobi esi la raté chanza raté merci na mame Milinzemba merci na mon boss monsieur Didi Pumba merci ba tout balandi biso bo comprendre ba fille ba boyi na bango baboyi mamba 500 babi député na zongisa mamno wana ozolo baba 500 est-ce que yo mo no olinga ba ina 500 wana eza bango ngala mto kutani mbala sema monsieur ko ya batunyo so balinga kapso Pauline Ngengo ko kabeza ka éducation allez de besti bien sima caméra Christian Touré Mukendi ngala mto kutani mbala sima ciao Congo France Nisona bango na biso nisona bango ekara molai Congo.com site ya Tolo Masolo danger Masolo kitoko. Congo France.com